Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. Oyo bozali komona minibus oyo Toyota Noah. Eza motuka oyo ya mama Yvonne. Mwasi oyo chauffeur na ye Diego abomaki. Motuka oyo Diego alobaki na procès asi ateka. Yango oyo boza komona. Police akangi yango na ville ya Boma na province ya Congo Central. Na kati ya motuka, ndeko ya Diego ya mwasi na deux autres complices bakomaki na ville ya Boma po baluka koteka motuka. Me ndenge kaka esalaki po na vente ya ndako ya mama Yvonne, motuka pe eza kotekama te. Po na kolobaka esprit ya mama Yvonne eza makasi. Azalaki penza mwasi ya losambo. Motuka eza kotekama te parce que balobi baza komona ba mystique. Mama Yvonne aza kobimela bango na kati ya motuka wana. Bake koluka spiritualiste moko aza réputé na kati ya ville Boma na kombo ya Ousmane po akoka ko désenvoûter motuka wana pe bakoka koteka yango. Tolanda ndenge Ousmane aza koloba. Ba mama oyo bayaki na motuka bazalaki ye na docteur na ndekone ya mwasi. Bayaki pona kolo motuka oyo balobi motuka oyo te Kishasa. Tango ti Kishasa bayaki nango awa na Boma. Beau-frère ne mtakino zo na Kishasa ne ye na Boma awa. Bapesa ki ye pa ya beau-frère na ye. Alors tango azotambo na motuka oyo azomona ke esprit moko na kati ya motuka. Yango ayaki nango epananga na sambela na yango pona po esprit wana etika lisusu ko manifester na kati ya motuka. Na tango ye nango epana ngai tango na bani ko travailler motuka wana namoni elongi ya mama moko boye liboso nango azaki na singa na kingo na makila na tongo nango nde na yebisi bango tala makambo na moye na motuka namoni événement boye ale bango balobi oh eza bongo ngabi eza bongo na ke pa docteur na kutie na yebisi docteur tala makambo na moye na motuka tala eza mama moko boye ko telema wana aza na singa na kingo pe makila ezoko tanga ye ayebisi ngai o yango wana nga biso osande ngabi c'est que il faut mutuka oyo ezonga côté et pona koloba ete le bien mal acquis ne profite jamais. Diego na ba complice nyonso bakanisaki bako s'enrichir na sima ya mama Yvonne me bayebaki te ke nzambe oyo ya likolo abundelaka baoyo ya ye quand bien même mama Yvonne akufi et que molimo na ye sûrement ekepa nzambe bango awa na se baza kofuta. Toyoka pe police oyo akangaki motuka oyo Diego atindaki bateka na Boma motuka ya mama Yvonne ifete oyo abomaki. Police oyo akangaki yango na ville ya Boma na province ya Congo Central alobi nini pona likambo yango tolanda ye. Mama andimi ya passé nos avis abi mutayela ki bango mutuka oyo kombo na ye Diego Nzita Bachita aza petit frère na ye o baretaki kuna po abomaki patron na ye.
eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te toza. Nzela mosusu te na kolanda, obelisi nzela na yo. Nanyalakisa na nzela ya solo, obele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatelelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga, alongola nga na maboko ya bayini na nga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo afungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. Tais-toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli mpate oyo amemaka ngai esika matiti ya mokristo. Natondisa malesa. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali lisungi na nga, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nakabela yoki molenge na ngai nakabela yoki molenge na ngai nzela na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molingi. Alleluya. Nzela na yo etesebaka te. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.